ngana kokende paya papa ngana konzima mabe nanga yo ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai mako nakoki te papa sima bomoi nanga limbisa mabe nanga. Merci Jésus, merci Jésus. Na kokoka na ngai te komitambwisa ngai moko yango ngana peleli yo kolo yo tambwisa no ngai ngana koloba na ye lisusu ngai moko onakoki te papa sima bomoi nanga limbisa mabe nanga. Mopesi bomoi apesi lisusu, mopesi santé apesi lisusu. Yana babiloko mibale oyo etalisaka monene na Nzambe andeyo ya nyonso tolukaka na se na moi. Bolamu ya Nzambe liboso likolo bavi na biso eza pema na bomoi. Soki alongoli pema ate ozalaki na mituka, ate ozalaki na mapango, ate ozalaki na bandaku, ekoservir yo susu na eloko te parce que okomi deja mokufi. Bolama mibale ya Nzambe likolo bavi na biso eza bonne santé. Ya deja baza na bilamba me balata yango te. Shwa ya mabe yango wana ebebisaka lobi ya mutu pe yango wana esalaka ete moto ayebana ko perdre valeur na ye, sadi batu ba considérer ye lisusu te soki osali shwa ya mabe. Ndakisa lokola na se na moi eza ebele ya bandeko ya basi bango shwa na bango basala bapona ko diriger vie na bango na kindumba. Andima akoma na Etienne akutana tana mibali 10 20 isifi bapesa ye kaka mbongo na ye eza shwa na ye nzela ya ponaki yango wana. Mais est-ce que eza shwa ya malamu? Je ne pense pas. Eza shwa ya mabe oyo ekoza lokumu epa na batu mosusu. Mais na bato Nzambe apesi sagesse pe intelligence bazomona ke mutu oyo asali shwa ya mabe. Lokola bandeko mosusu pe ya mibali bango basala shwa na bango bapona baza na bango bakuluna, bapona baza na bango miyibi, bapona badirige vi na bango na komelaka badiamba, komela masanga ya makasi, komela babombe. Eza shwa na bango. Mais est-ce que eza shwa ya malamu? Non, je ne pense pas. Eza shwa ya mabe. Mais bango baponi nzela wana. Mais oh, le Dieu de Père, le créateur de toutes les choses, Nzambe pe azana lolenge na ye alingi ba oyo ye asali na elilingi na ye basala shwa ya malamu. Totanga na bino Bible pour te comprendre. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Or, Jean chapitre 14, verset 6, Yesu azoloba, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bomoi eza Yesu Masia. Mutu asalaka shwa, mobali asalaka shwa ya mwasi, arobala. Mutu asalaka shwa ya musala oya lingi asala. Mwasi pe ya des fois, aeba akosala shwa ya mobali oye. Aronima pe a balaye. Mais tala siko lo lengo zo dirige vina yo, le lengo zo mitambwisa. Ndeko mwasi, ndeko mubali. Lo lengo nyo tambwisa vina yo na sena moi. Est-ce que kinumba yango musala yo poni? Kozala kuluna yango musala yo poni? Kozala muibi yango musala yo poni? Sala eloko yo lobi e kosala valeur na yo. Dieu est fidèle.
ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo olingi ye ozwaka kembo yaya ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo olingi ye ozwaka kembo yaya natiki na maboko na yo libota nanga olongolaka masumu kati na biso yokangola mpe bandeko na ngai solo na bilakali mabe osalelaka biso ngolu na yo shama tanga misu yo zwita yolanda makambo oyo tongi tobondela zamba lola mokeli ya nyonso mosimbi ya likolo mpe na se nabondeli zamba lola que le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël zamba osimbaka mitema ya bato touche baye nyonso Seigneur bazwaki te ya koyoka maloba oyo tika bapesa vi na bango epa na yo baoyo deja bapesa vi na bango epa na yo Seigneur sunga bango bakoba esu na kopersevere pesa bango oyo eza baposa ya mitema na bango susi ya mitema na biso eza tokangama na yo na kombono mosantu alola nde nabondeli mpe nalobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen. Voilà, zamba pambola yo, c'est toujours Yabino, votre humble serviteur évangéliste Meshach, Assemblée chrétienne, vie nouvelle, les aigles du Christ. Olingo benganga, ozama besoin to bondela na ozambe. Numéro nanga yangwana plus 243 089 47 47 660.